botuninga te bana poto site sikeye TV Kilongo TV bon s'abonner ebele mopepa sika tolima bompepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV bijou bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bana poto, bana partout, bandeko balandi ya Kilongo TV, chaîne Impact, chaîne idéologie, mote na biso et sengweza ngai ndenge na lobaka kokutana na à travers émission na biso ya lelo. Émission ya lelo ezagu eza kitoko parce que niye ko luka jeune mo ana lemba petit frère biologique ya José de Londres. Méchant ya ko sakana te a fâché singa rabi ma vinga fona loba. Nanga nini bemba pakola vie na José de Londres. Salité bemba pakola ebo soto. Afacha lobi nani azo osé asimba José de Londres. Pourquoi ba loba makambo José de Londres na ndenge ya mabe to beta lisolo na ye Patrick de Panama aza awa asinga ba riaka na palais kitabu mana lemba bisika na fanda to beta lisolo ndeke za lokoti na palais we kureki ya onesité to sola awa to ko beta ne lisolo makambo José de Londres. Pourquoi mutu nyonso akomika ko sola makambo José de Londres bali mimika be José de Londres saliboy José de Londres boyiki pourquoi banani o bazui audace ba beta lisolo José de Londres akobeta lisolo ngwa lelo to beta pe masolo forme pas lobi aza héritier testamentaire pe légendaire ya forme na makambo théâtre. Après José de Londres ye nani akofia akomeka ko lobata i alobela e awa de Panama ye wana osala entrée koko fongolo zo forme abeti lelo poto osoli kusolo forme de Panama petit frère biologique à José de Londres. Salut de Panama. Ouais, grand journaliste. Bamvoitité dit. Bamvoitité bamona ki bamvoitité biso toza ba descendant valable ya imoko koko swag hymne national facile à garer sida bilele umela na ngonde na mboka ya Mama Maria quoi. O yemoko kumwa pape ya merve alobara waneza mboka ya Mama Maria doki bambote na batutu ba Rolanda biso précisément na Jina Mianda mwasi ya taille ya pembe hein moi ça taille pena soko ozuye donc place au kakola Jina Mianda ezalaka te pour moi si pena telemaka soko telemi au senti que vrai chéri nde a telemi mais basi nyoso baza ba vrai chéri tu okakola mususu okakoli te ba mususu ya okakola bazali ya baki kalakasa bazali ya ba punda limbondo bazali ya ba matembele bazali hein surtout zui na biso Yvette Ilandu donc yesoko zui miliki ozui bo comparer eloko moko. Ouais, donc basa kitoko bazali. Wa miliki andeni miliki baza tekela soka la ba sachet to miliki oya. Pena oya mabele lisi pena donc ya mabele lisi ba wana omunde ba finaka na bamboka na biso muza ba koto ya ba Rwanda wana ba finelo pena miliki ya mabele ngombe. Wana c'est Rivette. OK. Ouais. Voilà, on a avec lui le petit frère biologique. Dans le biologique pour vous comprendre bien donc il est qui est José de Londres. Ngana ebi le loté banakala na ebi méchant ko sakanatel lobi bato ba blaguer ndeye mo yebsenga iba yuma ba blaguer na José de Londres ayepo apwata bango. Qu'est-ce qui se passe José de Londres pe lisusu de Panama to qui ne pas to zonge pai ozomona te ke bato tu ba otanga ko mona yepe zo revester ezo revester te omoni lelo na kin to na monde so ba otanga kombo na ote c'est que faut kende oluki mama mbiku di moko boye
alavé ono silimbambe po okoma peto. Donc ce que moni mutu ba olobela e trop c'est que mutu wana za étoile moko bo nzamba ta kati na ye yango ezo sala batu ba ki fiamfita ala mtema mabe jalousie o ba kokufa nango yango bazo lobela ete yango mtema pasi yango wana ezo sala bongo. Donc José de Londres aza mona nzambe tala komona ye José de Londres c'est toke na Bible komona Joseph azalaki mutu nzambe. José de Londres pe aza mutu na nzambe po afanda kana batu na nzambe lokola ba Elena Mandila ya Mede Mandila mama prophétesse yeso ka tie loboko boye deki ozokende liboso lokola José de Londres azalaka na mama prophétesse akokende liboso te pona nini ke liboso na makambo nini faut que pe liboso na makambo bien to landi bandeko bele bandai nanu tendresse aki alobi boye ba modéro ba koti likamba ngombo to moni ba sengi ba pardon nguna kanta koti likamba sko to moni Didier Masuki mbale mande fa pembe apoati José de Londres to banana na tendresse aza petite sœur na biso ye mutu na ezaka mo ba ndenge moko boye mo ba ner ba so to bi ba ner c'est to bon mutu ne ezalaka mwa ndenge mo mais ya ba ner te tendresse ezali na tendresse te bato moko basalaka alikopa basololi na petite sœur keleka na média panza nteke petit aleki mpe alobi oyo akoka koloba siko ntango ye moko aye kofanda raisonna abi te nasimbi place oyo basimbaka te tendresse azongi mbangu alekaki mpa na yo aseskize aleki mpa Patrick Ngambe na chaîne na biso ya merve ba solution kumwa papa uto zonga bana Suisse nyonso donc bokene mangwe pa merve ba solution na ebisi bino biloko kumwa papa aye nango Suisse wana soko zwi yango ata babio yo mokongo e nyoloma e kizonga ndenge ezalaka po kumwa papa akotisi ba plan ozomona alikaki na site ya merve asengi ba pardon pour mon raki ezaba makambo ya kofonde ya ngana lobaka ya bazonga zonga tant tendresse à celle là bien ça makambo kofonde to moni makambo lukuta pas to mona est-ce que vérité ko bima mbala mande fa pemba bimsi vérité no moni vie privée ya mutu to ko tayango na médiaté pour sa vie privée ya José de Londres eza vie privée ya de Panama eza vie privée ya Rabi Mavinga eza vie privée ya ba petit nanga ba jogo ba na sima wana ba petit nanga ba jogo to zana ba parler moko ba net on peut net fanda bien te zo fanda nango wana biso za bata ya kwangolo zonso fo moi moi loko moko fo bata ba sentir que de parigonde mutu a parlo lanteke singa fo bongo doki ngai ndeti ngai pona nga na ebi yo ebi Didier Masuki na de Londres ndenge babanda donc Didier Masuki na sida ya bilele baroko beba na te baroko swa na te pona makamoko boye vena nga Ibrahim Kalemba abe to benga na téléphone abi de pa makamoko ndenge ezokende fo oleka oloba vie na leki na ebi ke yo za moto na Nzambe soko lobi na tosaka po za grand frère propre ngai nazo senga na José de Londres side ya bilele koko swag Rabi mwana ya de Londres ya liboso Mariam auti kosilisa na université munene ya mboka na biso bakolei mwana wana azana ba mina ye oyo ba mina ye lelo ba kokufanda boye internet ekomata na beba botami lelo basombeli téléphone ya Android po anavigaka afandi sikobu ayoka papa ya camarade na ye bazo sali réputation na ye réputation mutu basomba ngo te réputation mutu basomba raté réputation mutu basomba raté réputation ya mutu basomba ngo te photo ye banaka kopesa na ka ba valeur to respecter José de Londres aza mutu munene ya mboka na biso aza pas respecter yo mo banda komi respecter ya on mona ma ba vérité ba bimisa na ndinga mabete do ye akomi respecter na nini asali nini po ba respecter te asali ndeti nini oyo yebi José de Londres asala ya mabe et ce mona José de Londres abomi mutu et ce mona bakangi José de Londres yibi. Qu'est-ce qu'on reproche à José de Londres? Didier Masuki bakota makambo ngo banani, qu'est-ce qu'on reproche à José de Londres? Te ngai na wana za grand frère nga na koyebisa ye na ndenge taki petit frère na ye
aluka asoigner asolola pour ki makambo esila pour réputation na ende zo beba zo solola te zo sopa ye te tango ya zo luka ko kende ko solola batu msu ba oyaka na ba makambo ebele bele Didier Masuki José Delonde c'est aza frère na yo ya tongo ya lipa ya eloko te ya eloko te boyebi place bo wuti bino mibale José Delonde na Didier Masuki vie na nga Didier Masuki rabi na yebite soki vie azana bana te azana bana Plamedi bazawana siko bayoka José Delonde aleki na TV bana wana bayoka ke papa José Delonde na papa Kabelo Branco bana wana le Branco sune kasi Didier Masuki Kabelo Branco bana wana siko bafandi bayoka ki ba papa bazo sa ba tiraillement ce n'est pas bien ils a respecté na bango moko bango mibale ils a propreté Kabelo Branco c'est un homme respecté Didier Masuki to Kabelo Branco to benga ke Kabelo Branco po aza mobali ya mandefu ya pembe yango to benga ke Kabelo Branco en tout cas vie ngai naza petit na bino nazo côté la José Delonde te nazo côté la Didier Masuki te boza ba responsable oyo boza na ba foyer boza na ba famille boza na bana oyo ba respectera bino soki lelo José Delonde abimi place moko ozomona 100 000 personnes à Sima José Delonde faut te payer respect Didier Masuki aza na site 17 personnes to 100 000 yomoko yebi événement ya aéroport ndenge zalaka bakanga José Delonde na kati ya aéroport pour ba passager nyonso babima pour donc encombrement tant Didier Masuki akenda ya mbena aéroport ata même awa na kin événement sala makasoki José Delonde azana actualité donc yango na kosenga na bino ba vie na ngami bale wana en tout cas Didier Masuki Kabelo Branco ngana ye awate po ba yuma ndenge balekaki ba lobby ba n'importe quoi ba yuma bango tu ba yuma ba salelo moboye ngana otoyokani to salelo mobo po to zampifo na sima ya mutu ya José Delonde to bato yebi ba jena bango tu batoro ba yuma ba yongololo bango tu ba makasa bango tu bambakasa to yebi ba jena bango tu wana ba mbakasa bango tu ba yuma donc ba créer ki kaka base na bango na sima ya José Delonde mais eloko moko ya mabe ezati Kabelo Branco aza vie na biso José Delonde aza vie na biso ngana okolinga te etaki petit frère ya José Delonde mutu moko bu aloba mabe to afinga Kabelo Branco po aza vie na okolinga pete Kabelo Branco pe ndenge aza na okolinga te mutu moko boye afinga Delonde po aza mutu na ye babi singa famille benda na kame ekata na te na tali be mission Kabelo Branco asali alobi ke José Delonde na ko etayo non ce n'est pas bien vie botana se José Delonde jamais akoki ko tinda ba petit na ye baleka na TV po ba finga Kabelo Branco ngamoko na leki Didier Masuki ngamoko na leki na yesoki na leki na fingi yote bongo boni na José Delonde ko tinda batu po ba finga Didier Masuki ekoki ko sala mate banda lelo tilobi na ndenge to yebeli sida ya bilele koko swag ye aliaka na batu tu aliaka na batu tu ba vela biso Ibrahim Kalemba wana aliaka Ibrahim Kalemba abenganga kala Ibrahim Kalemba oh donc vie na mito rabi soka telle émission akolela et puis akosepela na oyo ngai na to sali c'est très bien eza batu eza kaka te boya ka place moko bozi pili bo tie bozi mungwa bo tie po moto pela batu bakufa non soko yoki place moko mabezali yo yaka boma moto peki se makamona ke apparemment misu bazo diembela na base diembela na base bayuma ba diembela na base wana ba yuma bango tu comme ko ba mo Didier Masuki na de Londres mo teke bango nde ba otika na Sony et puis nenga na salle émission boye ba kubongisa po baza famille
baza famille baza eloko moko Didier Masuki na José de Londres baza eloko moko bato oyo aboya mwasi na liboso abala mwasi mibale oyo pe kota aboyi mwasi na liboso abali mwasi mibale wana eza ba vie privée na bango rabi biso tokoki kokota te soki José de Londres aliaka matembele aboyi na ele eloko lia matembele est-ce que ngana roya pour na bon de Londres pour na nini yo veut dire que ndeti kaka o damsonete teles nzo mpona donc totika babiloko wana biso toza bato so nani ngopesa message mona langila pona bandeko yo bayuma na oba okota makamba José de Londres makamba ya vie privée José de Londres moi message mona ndengo nisa en tout cas tangu mwana mwasi oyo aza mwindu te aza pembe te aza chocolat te aza kaka ndenge nzambe asalela ye wana Jackie Manyungu mère double Kijabron Jackie Manyungu mère double Kijabron na Natasha Yuma na Irlande tant bakoyoka langila ekisala bango mwa bienvenue kamba na o parlementaire kaka ke batu Toulouse boko parlementaire kama kambolongo ya Vietnam na ngale maboti kose botikose José de Londres décidé à blele asala masosoliso na ele na ndenge Alain Nzambe atinda na kinini po asepelisaka bato donc botikose bosala ngo kotazote po lobi bana ya José de Londres bakoma na pasi soki lobi bakomi na pasi yo okosala bango nini José de Londres azana ba famille azana bana bela tangisaka toka pe José atinda kanelo te koto bino ka bobunda nde na bino azo atinda ne logo te muto azo atinda ezaki ce mec na mina liboso ebi bakabona moi omoni linette na lati yo eza DG et puis batutu ba olata ngo lelo balati ngo ka sikoyo ngana lata kyango tongo linette moko ka olata depuis kala yango te po eze belé oyo tango collection sike bimi Jina miandanda lobi te le palama oyo foza nango yo foza nango asololi o Jina mianda linette a DG oyo Jina mianda ma forme to kota to si sana dossier wana kasi yo lobi de londa tinda kata biloko bakabela kai mabe ezate rabi kasi to kota ma forme mais c'est vrai José Londres bali mimi kabela wana abala te za vie privée na ye abala te eza vie privée ya de Londres tokolobi la vie privée ya mutu te wana eza kwa toza ko star José Londres pas a star bongo soki star aza star kaka fo bolobela kae eza kama makamzo eza na kuru dimba makamzo eza na kuru dimba bana bino baze pa maman Charlie au message respect na maman Charlie Malula double Dior respect na maman 3 fois Charlie Malula 3 fois Dior wana mama ya bana muta simba ete a touché ete Charlie azana chemin na yo azosala ngana pesa ke respect po rabi na ebité soko mona niveau ya bana o de Londres bota na Charlie baka bana te fota la siko niveau ela basi msuba na poto wana soko tani mwana ne olelia mais baza na poto mais siko ngako bimisa téléphone ya pinana la kisoba photo ya bana wana yusera na kabuya mwenza kabuya msuza nza lwalwa te yusera kasi yi wana lwalwa elle trésor lwalwa namona esera yaka baza petit Charlie Malula benga na flat ezaki na Prince Kasavubu wana yo ebi tozalaka na wana otali kaka niveau ya lox ya niveau ka ya lox ya mwana na ebisi yo lox ya pamba na ndenge basalela yango ekosoma mapango ebele na balemba na bagombe lox ya mwana niveau basalela lox wala no ekosoma na ebisi lox na we so yanga ute temate oh ya tai telemata ka ngamo papa me lox tambadi ya kwanga esomba lox ekeseni bana bazali osati pena balakisi yo pena mwana osepite moi cette dame Charlie Malula je crois qu'elle est en train de nous suivre te wana pena gampete mais totika ya fanda malgré tout ba ndenge biso to respectaka ye etaki mama ya bana donc wana pena mama ya bana o pasali mingi na
carrière à José. Eza mabete, eza makambu. Tant monsieur eza ki destin ya Nzambe. Nzambe ne mutalinga ki za bongo. Donc eza mabete rabi. Maram tout ke nana o kaka te ke o te. Nul n'est parfait. OK. Ça c'est très bien, mais José Londres chaque fois soit ya ne sakaye. Si dame yo ne nous a soke poto groupe Koufi. Soko ye au seul mois tournage, moi ni tango kende groupe Koufi. Ah comment on peut avoir raison hein? Te groupe ezali omoni ba TV na biso ya kini yo yebi. Yo bana le kana ya Julie en 6 minutes. Na ni krambole ka lisusu. TV na biso ya kini koma ke bino nebo futa TV. Bobando futa TV, rabi et puis mbongo bo futa TV eza mkiete hein. Yo ka 400, 500, 300 supporter tournage. Futa caméraman. Futa montage. Ah ya na biso ezoli ya biso mutu tobi bon. To sala masolo na biso. Oyo ke ngalelo na fandi boye. Linette yango pe muke obongisi. Eza suka linette na biso donc il faut pas bongisa yango kaka po soki ezwi en panne faut ke nango end. Ah ba pièce nango ezate. Vis nango ya pamba end ata yo moko. Donc on peut en donc yango to bulaki ave na place to te vango akini pepo soko boaki mutu libanga soka peso mbongo belé 2000 francs. Ah c'est que yo boaka mabanga bien te. Ah na yeso mamba solo. Na kini ba prêtre bazara susute bata mbongo bazara susute batutu ba koma batarolela lela. Sika na boka nanga Jackie Manu maire double. Ndenga boka fiston basende FB international. Fiston basende agence assure. Agence assure soki au solo lioka moi pâtisserie sali kitisela. Moi Guy Bodina et Venezuela. Moi c'est le mbao et kitisela donc. Yango na to solo la. Moi bumbu pe zalaka. La bumbu zate. Te zali bumbu zali. Bumbu siko o kodi sango na ndenge ya masolo zo beta ndo mona bumbu e. Ah OK. Bachango ta cour la ngila. Fozwa. Non kenango. Hein? Bongo Luka qui en apprendre. Voilà, tous chers internautes. On est donc là avec des Panama. Petit frère biologique à José de Londres. Bossa Ngassine Kuna qui est au Betasco, ma solo ya forme. Déjà à Moni, Linette Zé Dolce Gabbana. Et où t'as pas José de Londres n'engo lobby? Te o Gina Mianda, la taille olympique. Moi la moi so. Moni kito nzamba sambela afandela na paradis. Nzambe tango kiti nange bebaki atali basi habité. Bota na moi masiona. Bosa la on a imaginer. Ye mutatinda yi Linette Gina Mianda. Après moko koko swag hymne national facile à garer nega ka solo la ba petit na e a solo leader ne na abuna telemi o eza Viviane o na katu na beti eza Viviane et puis o eza bazara moni cameraman na ebiti soka ko bendango Zara ah yo moko zomona déjà donc eza ya rolobate. Vous avez babatté na minute beau chapeau. Biso mama baki chapeau pe Zara. Biso mama baki baba wana to lobela ngote pito beta ngote po José de Londres a eu formation et pas ba que son âme repose en paix pango lozon so exerta. Tant a eu formation c'est ko biso za bato to za ba descendant to sala ka ba pina kitisela. Tout est dans l'idéologie. On a théâtre, forme, ils ont avantagé pour nous, na art ça. Ils ont avantagé pour ceux qui ont noté na minute minenga na mbati moko ya côté couper ma do follow. Ma do follow, vous en avez normal. Te batu ba beta ba. Si la va beta ne moi normal, moi Varese na ye. Ya zane mutu. Ya moni ye akenele côté fashion ya onyo kamate. Onyo kamate. Ya soki zate na olala te, soki zate o sati pena bate damsol pena on otiko se yangolo formulaire, vous comprenez. Donc et puis elo mosu na ngina bosana. Biso toza ba comédien o to sepelisa bino bana poto. To koza benemi na binote. Biso toza rapona bino boza pona biso. Tala lelo Kaluji ministre Rankin porté disparu. Suite ba makamnini mutu moko atinda kimbongo basala boye Kaluji ba komo lukisa tina bambila Ameline mbongo suite ba makambo kabelo pa kwa bini ni José de Londres atinda ki
Kaluji afinga ye ok banda lelo ti lobi lelo na rusa lelo kwana Kaluji porté disparu baolukisa ye Kaluji wana ninga azana mama azana papa azana baleki azana bayaya o bana kasi msusu pezaka moko abeti mwa tour ye noko nga pena polo nange baby noko baobengana nga na nchiki tant msusu Kaluji akokobimisa ta mwa 100 francs apesa petit wana po atanga mais lelo Kaluji aomona te bandeko na ye bana kasi na ye baovivre nini suite ya bamakambo oyo bebe ngoni bamakambo ezanga tina ya bakolukaka babeze lobano nani est-ce eza mabe tofingi mutu tolobi mabe ya mutu tolobi kaka bayuma oyebisaki bango tu bayuma bango tu bayuma toyebi deya baje na bango ngana yo toyokani tocrelo na biso moboye na nsima ya mutu anteta bato baomona ngo nde eza bakifiti ok bakokosa nde bato ozomopronde eza kitoko te. Merci beaucoup de Panama tokomi na biso suka lisolo na yango nazolingana loba po obwaka tokomi na suka lisolo na biso lelo tozali na de Panama petit frère biologique à José de Londres ayaki kaka éclairer batou par rapport à faire oyo José de Londres abali bimika be José de Londres asali boye abi José de Londres bomi mutu te José de Londres afingi mutu te aza na droit ya kovivre vie na ye vie privée à José de Londres tokota te ndenge moko na vie privée à Charlie Malula tokota te ndenge moko na vie privée ya Mimika Bea tokota te ndenge moko na vie privée à de Panama tokota te ndenge moko pe na vie privée ya Didier Masuki vie na nga na respectaka tokota te vie bobo ma moto omoni ba makambo susu bino bozula nga na ndinga bakuna mais ndeti mena biso pena ndinga zabu soka yoki ka makambo ki José de Londres aza menacé na poto akosala AVC tokoya ko boma mama wana avant eza ndenge moko na mama ya Didier Masuki soki aza envie mama kufa yoka matanga ok na wana zaka ya perte mama ezaka mama après grande sœur pa yo kufa tozalaka na matanga wana sikoyo ba famille na biso oyo tozalaka pasi biso batali boso to kimaka mangu Didier Masuki aoya te biso batali boso to kokima mbangu to kewana to fandi banda tongo ti to komolinga boule matanga eleka ndeni siko to beba na kabo vie bobo mamoto za mambasoni bo pesa na bana na respect bano no bino boboti bo pesa bango respect et puis place bana wana ba kozala ba tu pe ba respecter bango tant ba mona ki oh mona nani ya José de Londres non mona na ya Didier Masuki non oh mona ya Charlie non c'est ça que bana na bino ba fandi place mo bayoka papa leki na TV azo finga eza propreté éducation et puis bino bolba na poto ke bino boza ba mindele siko boza ba exemple wana ba mindele bo memango na niveau nini ekoki dépend na mekoki mwana mke abetaka mbunda bakolo pe babinaka je pense que boyoki bwaka na yonga na banda fiston basten de FB international Diesel la London City wana place ndenge na ba forme ngana ko na kezo ate Diesel na mona yo jour mo boye na ngaza ina car depuis wana ngala ke ville yo zo kota bien ya kezo ba plan sauf que yo zamta obeta te ngai na betaka mais so mo eza makasi merci à toi pas mon colonel Freddy Lumbwena Dio héros dans l'ombre mon colonel Freddy Lumbwena Dio wana pire vieux mon colonel même mon colonel bokota ba faire oyo bobo mamoto mon colonel passer les bokanza nzete ya mbila ba okata ekola ba mère na biso maman Chantal la couturière bokota makambo bobo mamoto ba faire vider ba yuma merci ko ya Gobelisha merci ko ya go Belisha merci ko bokota ba faire otendeni sunoli biso c'est Rivette Ilandu ya tonton Benoît bokota ngotendeni Natasha Yuma pena Natasha Yuma moi si moko boye yeso ka zolo ko satiki moi ki kuku mezo kota soka kale kabo atiki ne koloba po alinga ba problème te nazaye pena sermon de mama Yvette Mbia so yoika ki kuku mekomi c'est gaza na western otinde mama Yvette Mbia donc bokota ba faire obino tout bobo mamoto po makambo esila Jina Mianda
donc mwana mwasi oyo nayebi te nzambe soki asala o nini nayebi ke mambutu petit abanda kobela to priaki de po na ye ekeleka bien donc bakisela biso ata mwa okobaye jite kumwa papi ya merveille vie na nga Ibrahim Kalemba masa na nga bon Jackie Manyungu mère double Jackie Manyungu mère double donc bimi moi trop merci. En tout cas to pesibino merci de pas merci soki to lobaki mabe Rabi Mavinga balimbisa biso omoli makambo yo donc batu mususu ba obela neti mère na biso azobela batika makambo lokoyo merci à toi pas Jackie Mantudi soki lelo bayoki ke mère abadelonda kufi Kabelo Branco aozana suscité siko pona ni bino bana bozo bomana siko na place bino bokufa ba mère bakufa ba innocent ngana za l'aise te omoni ti ba makambo e René ba mula ngana le kakité mais tant na moni denzoko ba telemi ba komo potana na bi non Didier ba komo potana bi non makambo yo kene boyote po ba Ibrahim Kalemba asali ambition abengi azan nzamba yoki asali dua nzamba yoki abomi pe. C'est bon de Panama. Merci beaucoup à Jackie Mantudi, merci beaucoup à maman Miline Zemba, motema tous pepele ambetolo. Merci beaucoup à maman Yvette Mbia, merci et pas à Fiston Basten de FB International, mon vieux Dominique Ekele mwana Musakata, papa du Val Kasongo na Bosanyote, papa d'Aven Irlande, merci à toi pour le soutien na yo, papa d'Aven motema maman l'a dit, merci à pas na yo. Gabin Tokodi, Fils Kinkela, merci à toi Panayo, mon colonel Freddy Lumbwenadio, Angèle Kinkela, merci à Panayo. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Je pense que Bomoni de Panama Nengaye, Kosopa Maïna Moto, veut dire Toboma Moto, wana Didier Masuki, José de Londres, Boza famille. Pas Didier Masuki. Nga longo a place te nga na mta polémique te nga na boma moto soki ezali ko nga ko pupula bato est-ce que nga na ya on est que zo boma moto ya on a ye to boma moto naza partout comme on a s'abonner veut dire nazawa Didier naza pas Didier Masuki au mona part ya chou au mona na kilongo na ba chaîne chrétienne nazali na salam sala bien de la foi TV naza pe wana na salam sala kitoko na ki ne le sambo te malgré tout na musulman non yo zoyo to kende ba prière et ça moi bien nzambe moko kakati merci à toi tokuta mbalasima kokodema veut dire mon mbalo aswag o filmer biso obi tulalin na ose berana mandefu na moni mtasala fima Yesu soko tali moni mandefu na naiba kokodema on se retrouve dans prochainement merci maman Samson Jogo merci à toi comment nani le wana makasi Brett na Hervé, merci à toi na soutien ba jogo la to za na léopard ba robeta ko yenesko moi c'est 4 leki moi trop fois 12 aki mambango mingi merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Kilongo TV, bon s'abonner, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.